Bandeko babolingo na banzi bouti komona ndenge nini ba mama oyo ba utilizaka bango na moment ya deuxième république, ndenge nini babilisa bango na se ya moi, ndenge nini babilisa bango na base ya mbula, ndenge nini ba utiliza bango me na suka na yango tomona pe eloko me ya malonga te na mboka na biso. Banyokoli biso kutu nde na ndenge ya kosakana te. Bandeko babolingo mingi bazalaki kokanisa bomoni ndenge ba mama wana boza komona bango ba danseuse wana bazalaki kobina mpona Mobutu. Boyebi ke ba mama wana pe banyokwami na ndenge ya kosakana te. Ba mama wana bazalaki komona ndenge bazali kobina wana bakonzi ya ntango ya deuxième république misu na bango kotala tala. Après ba musique na bango na soki esili bakei lisusu kosalela bango bamisala ya mbetu. Wana ifo koyebisaka bino verité po ezali likambo ya kobomba te, ifo toyebisa bino totalisa bino ndenge nini banyokolaka peuple sur tous les plans. Bandeko bazalaki komona ba mama wana ntango ba miziki na bango ya kobina mpona Mobutu esili, ou bien Mobutu ye moko pe atindi magarde na parmi basi wana oyo amoni ye te asepelisaki ye atindi bazweli ye bamemie na bato po mingi na ntsele esika babandaki kobina wana. Mobutu azalaki komona aza na bato na ye esika azalaki mpe kotala aza komona okomona ntango mosusu soki asa sepelaki na moto asa yebisi bagarde na ye ke soki miziki wana esili bokende kozwela ngai mama wana. Bandeko banyokoli bango sur tous les plans. Tala kaka ba mama mobimba bazalaki komona kobanda kobina banda ntango mosusu 13h ti 16h kobuka kaka loketu. Ba mama ebele bazwaki ba problème na mabala na bango. Okomona mama sa buki loketu kuna na nsela lembi ntango akozonga na ndaku na babutu pe papa aza kosenga. Ntango papa akosenga mama asi alembi, ntango papa pe akobanda kosala mosala na ye wana okomona kaka papa me likambo nini luketu yango ekomi kilo boye. Tango mama akomeka kolobaki alobi ete tala loketu yango na buki yango mwa kuna mingi na kobinelaka mpona Mobutu ekomi mpe ngambu. Papa alingi kondima te. No se kokosaka ngai ozali kotrompe ngai se kobimaki na moto nzoka nde ezali kaka badanse oyo babandaki kobinisa bato. Bandeko me nakoyebisa bino ya solo ezalaki mpe na basi mosusu oyo mpe bazalaki mayele na ntango wana. Badanseuse mosusu bazalaki mayele ntango ezalaki na mama moko ntango amoni ete ndenge ezalaki soki bakei babini après moment donné bazwi baninga na ye bakei balali bango kaka bongo pe ntango baza kolala bango wana bapesa bango ata eloko te bobinisi batu bozwi bango lisusu boke bosali bango bobabi bango lisusu. Bandeko kongole makambo naza koyebisa bino ezali liseki te ezali verité. Bandeko babandeki kosakana na bamama na ndenge moko ya kosakana te ezalaki meme kaka pete ke oyo ntango mosusu oyo Mobutu oyo boye meme na bagarde du corps basoda oyo bazalaki bakota ntsele bango mpe ekomelaki bango neti rythme soko ayeyi kaka pointe oyo boye okoloba nini. Bandeko ndeko mwasi moko nde ayaki kozwela bango système de G. Oyebi ndeko mwasi eloko nini awutaki kosala. Ndeko mwasi na ntango amoni ke komi système de G soki bakena baninga na ye babini mpo babandeki kozwa bamama o mingi babandeki kotekisa na bazandu na bawenze basalisaki bagroupe na bango. Ntango bamoni système de G wana ekomi fréquemment epai ya bato ya Mobutu mama na aye kosala G. Mama na azalaki soki bakei azwi deja banie ya mpuku boyebi banie ya mpuku ko banie ya mpuku wana azwi deja sa tuta yango abongisa yango bia tuti asangisi yango na mwa ndambo ya baluile atie yango na basashe akangi azwi yango atie nango na saki na ye. Ezalaki soki bakei boye mokolo mosusu kaka mama na sa yebaki ke ndenge bazwa kozwa baninga na ye boye suka na yango bakoya mpe kozwa ye. Bandeko mokolo mosusu ntango kaka bakei baza kobina bango bina ntango esili
amona ka ba garde ba ye oh non mokonzi azali na besoin na yo tango balobi mokonzi azali na besoin na yo mama na azalaki mayele alobi bozela nga mwa moke ake akoti na toilette azwi banie wana ya mpuku apakoli na se ya mampeka banini donc apakoli yango na baluketu na bakote ya banzoto abasi apakoli alati mpe bilamba na yebi ya bibi ntango siko bamemi ye epai ya mokonzi wana bakomi kosolola apres kaka ntango mokonzi aye kovanda pembeni na ye na kati na chambre esika bakotaki mokonzi kaka solo wana ndenge ayokaki na mokonzi wana ko posa kosimba mama wana ezalaki lisusu te makambo nazoyebisa bino ezali liseki te bakongole ezali ya solo oyebi ke papa wana ntango mokonzi wana esali bongo asimba ta mama wana te ayebisi alobi te okokende okozonga ndako mpo ntango ayoki banini wana mama wana ayebisi eke no ndenge ezali wana na belaka banini babiloko moko bongo apesi baraison mokonzi wana asimbaki ye te tina ndenge mama wana azongaki na ndako omoni mpona kotalisa bino ete ntango bana moma wana oyo baza konyokola peuple oyo baza konyonga peuple bino bozalaki wapi mpo bopekisa bamiziki oyo ndenge bazalaki kobinela mobutu koyembela mobutu meme eloko moko ezalaki komarshe te wana nyonso to ezalaki malamu mpo nini bozalaki bana ya boza koyiba boza kosala n'importe quoi mpo boyebi ete moto moko akokai kolobela bino eloko azali te lokola boye awa na bapoto bizibeli na bino esika bobandaki koizwela mbongo facilement bakangi yango nde bokomi kocreye barébellion mais bandeko congolais bino moko bomoni ndenge nini modele oyo babandaki kobinela mobutu alors que mobutu yango kuta asali eloko te Joseph Kabila yeyo tala makambo azali kosala na Congo mokolo nini Joseph Kabila ayebisi bakonzi mosusu alobi bosala groupe ya bamama mpo ete babanda koyembelaka nga mpe kobinelanga bosi botikali komona yango mais na ntango ya deuxième république ezalaki obligatoire bakoyebisa bachef nyonso ya wenze bosala groupe moko mpona koyembelaka mobutu mais Joseph Kabila atikali kosala yango te atikali konyokola peuple te ye kutu nde azali mpenza mowumbu ya peuple azali kosala nyonso mpo peuple asepela me boyebaka ete oyo nyonso tu bato oyo bazali kosala ezala na se ya molili nzambe akobimisa bango pwasa papa Roger napesi yo maloba